Yango. Oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, Nini, oh, de l'oncologie, Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salon de lengue. Tomez la carne à bino yango. Force en bête. Danger. Maxi Bluff, café original, Bandeko tomela yango, voilà, santé na biso. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé ensemble, kakande te sur la kanabino, papa, maman, Simba, Naboke. Nazan di solo moko papa na biso abenga na des shows Denar TV. Papa lobi des shows beta li solo pesa conseil na communauté. Quel est le problème? Zala branché, topé ça au détail. Mais avant tous les canaux détails, tous angité ko pesa bambote na balandi soit des shows Denar TV. Zabalo la bate la biso. Tokuta na gato solo la eko sala bien. Journée et là mo katia mabota na bino. To beta li solo. Mais avant to beta li solo, nazana ba annonce moko ya ba parcelle à vendre. Tous en a lupango moko na Angola. Lupango wana eza na 4 chambres, salon, 2 douches, 2 toilettes, véranda. Ba véranda nango eza tolé, ba zipango po na moi ba na Angola ba yebi. Eza na tank na 4, eza na tank. Parcelle eza clôturé. Parcelle o eza na Angola, Luanda na Mabor. Ba na Angola ba yebi na Mabor esike ezali. Na pesi ndenge wana polo bate papa de show nga na kanisa ki ezali na nani na Bengela ou bien na kanisa ki eza côté ya Jaenda bana Angola ba yebi bien ndenge kendaka. Donc merci beaucoup. Toza na deuxième parcelle toujours à vendre. Parcelle où eza très bien. Eza na commune Nsele. Nsele eza quartier moko très bien pour l'instant. Eza na commune Nsele. Lupango eza na 2 chambres, salon, cuisine. Ils ont 2 salles de bain. Ils ont le pan ya kitoko. Ils ont 30 sur 40 mètres. Ils ont 30 sur 40. Ce que vous a intéressé benga. La fois passée, tout ça qui ba annonce ya mapango awa. Tout pesa qui ba adresse ya. Tout surtout qui na Kinshasa désordre bandina ba commissionnaire. Ba commissionnaire ba ke tonda na lupango abato. Sans que ba contacter ba kolo lupango. Juste na ndenge na lekisa ki ba annonce. Na pesa ki na adresse ya ba parcelle ici qui ezalaki. Yango tolongoli to pesa sous adresse te pour éviter les dérapages. Ce qui na pesa adresse. Yo a na poto ko sudra na Kinshasa. Na tongo ka ba commissionnaire mutu na mutakomi ko yakuzo ba mesure ndako non. Congo Kinshasa no ya. Courage moko eza na Kinshasa. Oroboya. Donc voilà, tous en a 2 parcelles. Wana moko eza na Angola, 4 chambres, salon, 2 vérandas, 2 douches, 2 toilettes. Eza na tank clôturé. Eza kitoko makas. Benga soko za intéressé. Tous en a deuxième parcelle ka andenge na lobi na Kinshasa. Eza na Nsele. Donc eza na côté Nsele na loba. Kinshasa eza na Nsele. Lupango wana eza na 2 chambres, salon, cuisine. Et puis voilà, eza 30 sur 40. Ce qui vous a intéressé, benga des shows Denar TV. Topesio numéro ya Kolo Eloko au Solanae directement. Merci beaucoup Tobeta Lisolo. Lisolo on a beta lelo eza Lisolo moko. Yaya il faut comprendre. Naibite est-ce que yo landaranga bien. Eza na bato balandaranga bien. O ba comprenaka eloko nini des shows alobara. Tantôt yondo comprenaka bien ti. Yango monaka mabe. Et puis ba émission on nga na salaka. Soko zano gigolote.
Au mona mabete, soki oza gigolo te, surtout les gigolos. Bangonde baza ba anti-valeur na kati ya communauté, les gigolos. Ba anti-valeur, o biso tolobelaka na ba émission, na ba mama ya mabe o bazo bebisa basi, o bazo bebisa ba congolaise na kati ya communauté. Ba wanande ba anti-valeur, o biso tolobelaka bango. Voilà. Tolobelaka bango pe na ndenga mabete eza juste conseil pour to changer et tamboli. Donc c'est ça. Na façon wana. Mais lisolo papa na biso eza lisolo moko très important. Yaya na oye biso boyo. Mabale belé zo panzana eza kaka manipulation du diable. Eza manipulation diabolique. Diable a ko traumatiser yo. Na oye psa ndeko moko yoka. Soko za kan esprit moko etinda ko kako tumolaka mobile no po boka bwana. Yaya eza esprit mabe. Ya onde to benga manipulation diabolique. Yo linga aka ko provoquer mobile. Yo linga aka ko provoquer mobile. Yaya eza esprit ya bien te, eza manipulation diabolique. Papa yo linga aka ko tungisa mwasi, yo linga aka ko provoquer mwasi po boswana, na sima ko swana. Boko kabwana, landa lisolo oh très bien, naibi pourquoi na fungoli parenthèse wana avant na betelo lisolo. Mais avant tout les canal lisolo na biso na linga na cha support. Ya audio papa na biso atindelinga na sepeli na cha support ya maloba na ye. C'est-à-dire eza na bato balandaka émission ya des shows de Nar TV très bien. Yaya kalatozaki kotala ba émission ezanga tina ya kofinga ba idiosi moko ezanga mutuna makolo. Mais lelo bato bana besoin ba émission moko oyo komema bato liboso. Émission oyo kotambwisa yo okende liboso et non plus potikala na sima. Et non plus potelema marque les pas. Et plutôt poto kende liboso. Yaya bato baza sou na besoin ofinga te. Bato baza sou na besoin ba émission moko ezanga mutuna makolo te. Yaya bato bakomi na besoin ya ba émission o eza ko édifier bana nzambe. C'est ça. Yona loba soko landa nga bien, oyebi makambo na loba, mais soko landa nga likolo, otika la koyeba makambo de choix loba raté. To landa na audio ya papa na biso, bon on a bête là lisolo alelo. To landa. Alors bonjour des shows. Vraiment nzamba pambolo pour l'émission oyo. Pour la émission na yo. Léon Salaka, nzamba pambola yo. C'est dans le bin nzamba pambolo pourquoi? Pour nazali kotala na ngali boso ba émission ya surtout ande ko na biso basi. Mais tant na komi kotala yo, na komi komona ke eza émission ka zo salate. Eza lo kwa ke ote ya kapé. Zomona. Pour tant yo sala émission olobaka mingi makambo ezali pena ya motuya oloba pe makambo ezali pena ya bonzambe yango na kote na vraiment na pambolaka yo pe na sengaka na nzambe pe so sagesse mingi oyeba kosala bemission po bemission oyo yo sala ezali vraiment na bokeseni mingi na bandeko na biso ne moko olobaka awa makambo kofinga eza te nini. Amen. Mpona nini nalobi na sa soy moi c'est na uti boulot aye atale mission yo alobano na za prophète na lobango na yebsa moi c'est nga bizale na biso ba congolais poto mona lola eza pasi po to vivara mingi na koke na ba concurrence donc congolais ningi muto akoleka ete yango makambo passé wa lopi. Et ça passe pour notre caractère na biso. De plonger dans biloko moko boye. Oyo vraiment na katsa vraiment ko la suka nzambe kuta kotala ta biso te. Na yebsa ka mwasi na nga makambo. Tango akoya aoloba te. Yo mnoko nezanga. Nzamba pambolo vraiment na sepe na émission yo po ndenge zambo nazo tinda ngona bandeko na nga nyonso ya famille ba oyo kana. Tolingi nzambe mingi me tobongwa ti lelo na tobongwani te po tolati mokili mingi congolais. Merci. Merci beaucoup papa na biso tolandi message na ona bokebiaya. Yo tantôt comprena des choses yango mona amabe. Nga mutamona ka ke non ate boete parce que ba vrai couple na lobaka couple ya solo. Bavanda moi sina mobile ndenge papa lobi moi sina mobile bavandi ba ota l'émission des shows de Nar TV. Mais yo loko oyebi koto zali, oyebi makambo salaka. Yo zaka gigolo yango lingaka te.
Yebisanga na kosi. Yango yo lingaka te po yo za gigolo. Moi c'est également ce que yo koboya parce que yo po yebi. Oza moi si ya ba caractère mabe. Yango koboya. Yebisanga na kosi mais c'est ça. C'est ça y est. Donc yo vanda tena ça l'émission pour na salo sentiment jamais. Non ça l'émission pour biso tout. To lo mwana erreur nanga na yo. To tambola na droiture. Nga na otambisa bat nyonso na droiture te mais mutu na mutu akozwa conscience. C'est ça. Ça dit yondo comprenara te. Yona lo baton na sala ba émission nanga yaya est-ce qu'on comprenara quelque chose de bien? C'est ça. C'est ça. Ba vrai couple, ba joy ya bien, ba chéri ya bien. O balandara des choses de Denar TV ndenge botondi wana. Boyebi ke o no kwa bana. Makambo azolo beza ndengo wana. C'est ça. Ya to beta lisolo alelo na ningaka to banda ndengo wana afana beta lisolo landa sko yo ke loko nini ya na kati yao. Papa na biso abenga na des shows Denar TV papa lobi des shows na landio ya trop beta lisolo nanga. Il y a des fois ya traumatisme diabolique. Diable ebi ko manipuler mutema muntu ko manipuler comportement na yo kaka po bokabwana. Diable alingaka batu basangana te. Le diable combat le mariage. C'est ça. Il y a une émission où biso to sala katoza basée dans la parole de Dieu. On est appuyé avec la Bible. On est support de la Bible, c'est ça. Papa na biso abi des shows nazaki na mwasi nanga to balana ina Angola, bref to yaki na poto car ndenge za katozo vivre na mwasi. Incompréhension. Il y a diable c'est un grand manipulateur. Diable manipulera batu kaka pour faire la séparation. Diable manipulera batu pour na kocha haine, la division. Ya on a loba ina ibandele émission mama keba na molimo etinda ko otumola ga mobali no air nyonso. Keba na molimo etinda ko ka bo swana na mobali na yo, c'est pas propre. Luka o telemelango eza ya nzambe te. Également papa keba molimo etinda ko toujours na ba menace pas moi sino ko beta ko finga ko chola. Eza bien te. C'est du diable. Diable aka na besoin bokabwana. Voilà, tango obala pe kuna okabwana Jesus voilà. Kuna pe tango ke kuna okabwana voilà, c'est comme ça. Diable a ko manipuler ko bota bana partout, robala basi partout, c'est juste une manipulation diabolique. Yango ndo to benga ka envoûtement ba lien. Voilà, ba lien on ezara ya famille te yo moko. Tu as lié ton esprit quelque part, comportement nous a lié yo moko. Voilà pourquoi tu obéis à l'isola. L'isola, le est très bien, très important même. Il y a au moins un tchèba appuyé belé pour comprendre. Papa le but des choses, tu vivre na moi sinanga, baza a on a poto torotanga kombote, torotanga pe ville bazate. Incompréhension totale na libala. Moi si incompréhension totale. Moi c'est mobile les chauffeur routier. Routière pardon. Aza chauffeur. Atambusaka na mituka. Aza routier. Voilà. Tambusaka mituka internationaux quoi. Alekara moi ba ville belé. Papa le but des choses incompréhension na moi si aluka aka ba problème ko swana na mobile. Bref, di ya ba incompréhension, di ya ba problème ba eko kabwana. Tant ba kabwani mutu na mutake na kwena ye bref. Papa tikalaki, moi si pas que na ba vie na ya diable, le diable est là que pour séparer. Le diable est là pour séparer, landanga bien. Bisolo eza très bien to ke na ngo eza mukuse landanga bien. Papa lobi des choses to ko séparer na moi si nanga bref, papa tango tikalaki, azagi na camarade moko afrikantara mingi. Camarade wana présenté cousine na moko ya famille à partir à Kinshasa. Kebala cousine nanga za très bien ainsi de suite ka ndenge za la bref papa balingani na cousine ya camarade na depuis Kinshasa ya musika téléphone balingani mwasi na mobali bref mikolo pusani bref papa yeko pesa mbongo libala abali mwana mwasi wana na Kinshasa cousine ya camarade na etamba kabwani na mwasi na ye camarade yeko pesa cousine à partir à Kinshasa abali cousine apesi mbongo ndenge za la makamutu bien moi si pe kota tikalaki atali sinzela na ye ba désordre moi si pas que désordre il y a talent ndenge diable a manipulaka y on a émission que le diable est là pour manipuler des fois diable yaka ko manipuler bisoka pona ko panza keba na molimo etindaka yo oswanisaka mobile keba na molimo etindaka yo o énervaka mobile no à chaque fois c'est du diable
Diable azana posate ozala esika yoza. Faut que de quelque part obanda kolela. Diable alingaka maya misu ya mutu. C'est ce qui plaît au diable. De larmes de tes yeux plaît au diable. Diable a sepelaka na maya misu na yo. Parce que pour maya misu no tangate ya landa li solo très bien. Papa lobi des choses bref na pesi mbongo na bali mwana mwasi. Lokwa papa autaka na nzela ya Angola. Ndambo wa famille peza na Angola. Papa lobi des choses na ebisi mwana mwasi wana kende na Angola o kendo vanda na famille nanga en entendant tout ça la ba démarche menga na koya na Angola to monana na yo po tout ça la ba démarche pona kotisa yo na poto bref. Mwasi ake na Angola kokoma na Angola mwasi a boy alinko vanda na famille mobile te. Abisi mobile nenga na famille no to ko vanda sika moko te mwasi a imposé. Bref. Mobile alukeli mwasi wana ndako mususu à côté, mwasi abandi ko vivre na pembeni. Papa lobi de show na bandaki ko s'apprêter pona kende na Angola na kendo mona ye to kutana na cadre ya ko bongisa pe ba démarche pona kotsa ye akota na poto. Chose grave. Papa lobi de show na simakaka ya mikolo ndenge bambule zo kende basanze zo continuer kokola. Mwasi na Angola akomi na zemi. De show. Awa. Mwasi ya longoli na Kinshasa abalie apesi bambongo ndenge za ka présentation dot kende na Angola mwasi alinko vanda na famille mobile te futela nganda kunga mona vanda pembeni ngamoko tout ça bref ba futeli ndako na pembeni na sima batan mwasi akomi na zemi yo komi na zemi ndenge ni mobile no azaka na poto. Papa bi de show mwana mwasi akomi na zemi voyage papa bandaye ko sala po kende Angola annulé ake susu Angola te po mwasi akomi na zemi okendo sala nini. Papa na biso abi de show na regreta ebele ambongo na bali mwasi na Kinshasa na longoli mwasi ti na Angola na futeli mwasi ndaku ya kuvanda ndaku o papa ye mko azofuta na Angola nde kote bacheli mwasi zemi. Quel idiotie. Idiotie. Papa abi de show bache mwasi na nga zemi. Voyage na ngai na sala na Angola abu pia voyage katani. Papa yeko tala likolo na se. Oyo kutu na bali. Na futeli na babie na che na Angola na ofute na ndako bache zemi. Heureusement que bache li zemi na Angola. Bongo soki ayaka kokoma na poto yeko komelo na zemi wana na poto. Catastrophe. Et bref papa lobi de show na vanda ki natali likolo na se. Mwasi kote akendaki bien que asali ba bêtise mais abota kite. Mobali pe comment dirais-je ba projet asalaki po bengisa mwasi mususu na Afrique esimbite. Bref, mwasi na mobali basai nini bazongani bakimi mbangu pa ya basali ya Nzambe bavandisi bango na se ba conseiller bango batei bango liloba na minute oyo papa lobi de show na zongela mwasi nanga voilà. Azongela mwasi na ye bazongana alimbisi mwasi na ye na buzoba nyonso asali libanda. Papa lobi de show na yokaki buzoba nyonso anda osala menga pe na chaki misu libanda mutu na mutakendo osala buzoba na ye nga na kesala buzoba ya kolinga mwasi mususu ye pa kesala buzoba kota akenda ki mena nyonso ezalaki manipulation diabolique. Elo ni to baksa na suka yaya eloko eleki lo sambo ezati yaya nyonso koya na kati ya libala nyonso koya na kati ya couple na kati ya relation c'est la prière nyonso koyelo na vie c'est la prière. Prier yaya avec Dieu c'est la solution. Bref, moi sina mobali bazonga ni papa lobi tilelo de show. Tovandi ndako mona moi sinanga le passé sali nini elekani yaya keba na manipulation diabolique. Yango papa na biso abi de show beta li solo pesa conseil. Conseil on na pesi na kati na biso yaya keba na manipulation diabolique. Keba na manipulation du diable. Quand ndenge diable a menacé a manipuler bango a séparer bango oya kesala buzoba o pasali buzoba mena suka nango bazongi ensemble nini sali bango ndengo wana vague manipulation diabolique ya on a bandai na bandela émission ya keba na molimo etinda ko tumolaka mobali no hernios diable ana posa ozala quelque part olelaka c'est ça papa keba na molimo etinda ko kako fingaka mwasi na yo o malmené ye o maltraité ye c'est du diable. Diable a besoin ka ya ko séparer yaya oto ngai tolo bangwana oya zana mato ya koyoka sai nini oyoki papa na biso abi de show beta li solo ba émission na Hollande zo sala ba émission moko très important ya on a pesio yanga beta
Et cause un couple moko baza menacé, manipulé par le diable. Ba ki koyoka na nzela ya émission, tant ba koyoka na nzela ya solo nanga, basala obiso tout salité. Pour moi si asala ki buzoba, mobali pa ke sa buzoba na sima bozongi ensemble ya wani zalaka plan ya diable. Diable alingaka jamais le mariage, le diable combat le mariage. Voilà pourquoi papa na biso abi des choses beta li solo oyo e ko pesa conseil et ko zong sa conscience ya mutu moko. C'est ça ya. Ba émission biso to sala ka ande papa lobi ah biso to finga raté. Les cas là ba commentaire okuta ba tutu conseil. Ah tout ça na besoin ba sage. So moni muta o finga. Non. Il n'est pas le nôtre. Azaya bisoté aleki kaka par hasard atika lekani la sémence du diable. Diable atika ka sémence na ye partout. Namaloba oyo kaka ki sémence du diable, comportement sémence du diable, habillement sémence du diable, même ses écritures, rien que la sémence du diable. Yaya ozaka na ba sémence à diable na nzoto na yo sans que yo yeba. Munoko nu efinga kaka bato. Etonga kaka bato, echola kaka bato. Comportement na yo mabe, elateli na yo mabe. Ata makomi na yo ba commentaire no partout kenda kotika kaka ya mabe, c'est la sémence du diable. Tu es manipulé. Tu as un esprit du diable dans toi. Ndimelanga. Ndimelanga. C'est ça, yaya. Yango papa na biso abi des choses bêta li solo pesa conseil. Li solo papa na biso eza très bien. La manipulation. Tala ndenge diable a manipulé bango. Moi si ya kenda kia sa ela ba projet ba cheyeze mika kuna na Angola. Atikali bambongo baby pamba. Tala manipulation. Ozong si vika na sima. Moi si kota kenda koto idiosi na idiosi. Na suka bango mbale. Bazongi sika moko. Mais la gloire soit rendue à notre Dieu pour bolingola bango ezongi dans la prière. Papa lobi des choses to memana kaka pa basali anzambe. To tikala pe na nzela ya lingomba, to tikala na nzela prière tilelo. Liba le kota silence. Yaya keba na manipulation diabolique. Histoire lelo yango wana keba na manipulation diabolique. Masolo to betaka yaya, des choix créés à masolo te. Eza ba fait réel. Eza ba réalité ou ezo sala manakati ya bato. Yango biso to ya olobela. To olobela ngo po yo longwa na erreur. Mais le quoi diable alinga la vérité te il faut combattre. Tantôt yo mona analobara pona esengo bien pona oloba pona yo te yaya. Ta on avanda to sa l'émission yo mona anga menga na yebi yo te. Mais ce qui est touché c'est que longo l'erreur wana. Fanda mituna yo moko est-ce que no kwa bana a kosi to alobi ya solo ça y est. Donc voilà, merci beaucoup o tuenge tout le bapona papa na biso ngwana yaya na pesi conseil na kati na lobi keba na manipulation diabolique keba na manipulation du diable. Mulimo etinda ko fingara mobali no eza ya bien te. Mulimo ezo tindo o répondara mobali no mabeza ya bien te. Papa, mulimo etinda ko betaka mwasi no eza ya bien te. Yaya diable a combataka union, a combataka amour. Diable olingaka abo séparé. Yo lo ba ngata na kena nganga na vrai chéri. Yaya oza vrai chéri. Kasi yo otanga mibali. Vrai chéri atanga mibali te. Vrai chéri aza na mobali moko. Abota bana na ena mobali moko nde vrai chéri ye wana. Vrai chéri ya mwana moko ya Jean, moko ya Jean-Paul, moko ya Patrick, moko ya Roger, moko msusu non. On a vrai chéri te. Vrai chéri aza oya vandina mobali ne na libala. Oui ba accident ezali yaya. To bota pe na bibali ya kokesana to na basi ya kokesana to yebaka te ezalaki souhaité ezalaki ba erreur. Mais yaya na monda lelo erreur wana efwesila. Soko botaki liboso na mobali mususu yaya ya mibale te. Ya mibale kanga bwe. Yebisa nzambe na kanga nde bwenga na otikalawa. C'est ça. Yaya atabiso mibali soki na botaki na basi ebele mais cette fois-ci il faut na yebisa nzambe na kangi bwe na tikali awa. C'est ça. Libala nyoso eza na leo et les bas yaya partout il y a des problèmes. C'est ça. Voilà donc merci beaucoup na balandinyo soit des choses de na TV o noko abana yaya. Noko abana biso okaka conseil éducation. Ouais, ma solo kaka ya bien. Oui ko sunga yo nanga tolongwa na ba erreur. Le plus important ka ndenge papa uti ko loba na audio na e partager yaya. Partagera ma solo à des shows de na TV. Partagera ma solo à noko abana yaya o noko international. Nazaona pona bino. Donc merci beaucoup na batu nyonso va partager ma solo à des shows de na TV. Boza ebele, je salue à passant apôtre Simon Kivoloka na Allemagne et ça la yo bien.
Merci beaucoup. Balandignon soit des shows Denar TV. Aimez commenter votre émission. Benga des shows Denar TV na basija bien. Numéro nanga ngwana gravé na WhatsApp. Pesa biso basija bientôt le belango yaya o ekomelio ekomela ba misuste. Même numéro WhatsApp appel benganga rozwanga pesa biso basija bientôt beta masolo tout. Oh nyonso eza bien pour na bana nzambe pesa to le belango ekosala bien. Maman biso mususu pesa ki di solo ya problème ya mauvaise haleine ya bouche. Sungi bandeko ebele ba solo lina privé solution ezwami voilà. Ba émission tout ça les a pour na bongo. Donc merci beaucoup, aimez commenter votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Pesa réponse. Ciao.